Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Triste nouvelle, triste réalité, bandeko tolingana. Aimons-nous vivant, bandeko nanga, aimons-nous vivant. Na yebite ki mutima mabe oyo tosalaka epai ya baninga ezalaka pona nini. Pourquoi biso bato tozalaka na posa ya kodivizaka bato? Pourquoi na communauté na biso tolingaka te bato basolola, bato bazalaka ensemble, bato bazalaka together te? Mais communauté na biso e préférera kaka imona deux personnes ezobunda. Wana omona bato bakomi kobeta maboko. Pourquoi na communauté na biso eza bongo? Bandeko nanga eza pasi. Eza pasi komona makambo oyo ezosalema na communauté na biso. Et au sala pasi encore pasi mingi surtout na motema. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo vraiment na meme libino ye moko mamse sila bisalu pomba seno balobaka bongo soki moninga aosala musala kitoko en tout cas to yape ko betela maboko ezalaka bongo nalobaka ngo chaque jour na chaîne na biso en tout cas naza chaîne moko oyo elobelaka nyonso elobelaka batu nyonso tout nazalaka na ba parti prité nazalaka ni Abakuk ni famille bota ni apwa love ni pebapesha love nazala kuna te dans mutu nyonso tu oyo ajwaka maboke en tout cas nalingaka ye mingi et puis soki likambo na yoki likambo ke non likambo yo il faut na ya kosalela ngo analyse en tout cas na koya na pete nyonso na sala analyse surtout na système kaka ya bien makasi bandeko makambo nde eza awa makambo na kote ya mams nini ezoleka na kote ya mams bino nyonso boyebike na minute oyo mams aza na États-Unis de place aza pona ba séjour na ye siko nini ekomeli ye na États-Unis kuna bandeko nanga makambo eza nango ebele makambo eza nango kili bandeko nangai mais avant to kota na mwa makambo wana nyonso ekozala bien na sensibiliser nanu batu o nyonso tu toyebike na chaîne na biso chaque fois que totiaka ba vidéo ya sika tozwaka pe bato sika bakotaka na chaîne pona kolanda ba émission yango na yeko encourager bino si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya batoli ya makasi chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, la famille, ça nous fera énormément du bien. Bandeko nanga bozwana nu bakiti na minute oyo. Bozwa bakiti bo vanda. Ezalaka bien masolo ya bongo to obetango boza ya kovanda. Ovandi penza na système moko ya bien. Tia mwa eloko ya kolia, tia mwa eloko ya komela surtout ezanga te. Kote mosusu ozoliaka, kote mosusu ozomelaka, kote mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système kaka ya tokos makasi.
Napesi nanu bambote na nga na ye moko la patron na Belleville Kandi ya ba Belleville mwasi Nzambe. Et pourquoi pas ye moko Sila Bisalu Pomba Sene. Balobi ye mutu penza atomboli théâtre na mboka na biso somo ezalaka bongo. Et pourquoi pas Ursula Peshanga ebele ya batu babengaka ye kaka Mobutu. Pourquoi pas Dinana la douce yaba Dinana mwasi Nzambe. Yazala mwasi moko forme, mwasi moko taille, mwasi moko kitoko wapi. Na pesi bambote na ba comédien na biso nyonso na ba comédienne na biso nyonso esika nyonso bazolandaka biso na système kaka ya bien makasi. Bandeko nanga kolala kolamuka na makambo. Communauté na biso. Pourquoi tozala bongo communauté na biso? Na page moko eza théâtre na biso. Page wana eza na Facebook bakomi théâtre na biso news. Bandeko nanga na okotaka boye na ekomona batie photo ya Mams, batie de l'autre côté photo ya Belleville Kandi. Yango masolo bandeko nanga tokoya kobeta lilo. Sikoto batie photo wana bakomi penza ba message moko ebele balobi que non na groupe ya WhatsApp Mams akomaki que non yo Belleville yo muto bandaki kosala concurrence nangai, yo muto bando critiquer nga, yo muto bando finga nga. Sikoyo soki ondimi ke ozalaka adversaire nanga, yo pe mata avion yaka États-Unis wana nde penza na kondimela yo. Bandeko nanga na yebite groupe wana Mams akomaki message wana parce que toyebi ke na monde lelo ba capture eza nango kilikili. Soki muto akomi olingi penza o sambwisa mutu na ba réseaux sociaux surtout ya lelo mutu akozwa penza capture oyebi ke o eza numéro ya Mams, ye Mams mutu akomaki wana penza batu bakoya pe bandini balobi ke wana penza Mams mutu akomaki. Mais pas que non, yo oyeka na ba message na yo ya lokuta oya na ba réseaux sociaux pona kokabola Mams na Belleville Kandi. Mais c'est étonnant. Ça la passe. Mais c'est être méchant. Bandeko, eza nini bandeko nangai? Pourquoi batu balinga kaka Mams na Belleville Kandi basolola kate? Pourquoi? L'autre fois na ba émission tolanda émission moko babandai kotu na Belleville Kandi. Pona Belleville Kandi et pona Sila Bisalu. Belleville Kandi alobaki nini? Sila Bisalu c'est ma sœur. D'ailleurs, kombo babengaka ye Pomba Senga mutu na pesa ki ye. Pourquoi? Parce que façon à jouaka. En tout cas soki akoti na scène ye penza Pomba. Ba ekotu na pe Sila Bisalu. Pona Belleville Kandi. Belleville Kandi pe alobi non. Belleville plutôt Sila Bisalu alobi non. Belleville Kandi c'est ma sœur. Et d'ailleurs soki lelo na koma na YouTube mutu penza encourageanga, mutu penza la kisanga ba makambo ebele ya YouTube, c'était Belleville Kandi. Alors bandeko nanga elo na ye kosenga wa eza pona bandeko oyo bazolinga batiaka trouble entre Sila Bisalu na Belleville Kandi. Bandeko, ce qui est vrai, toyebi te soki ba omi bale basololaka, to basololaka te toyebi te. Mais eloko ifo toyeba Sila Bisalu na Belleville Kandi bauti ko jouer na film ya Bobo Manoka Col Pastoral. Film moko kitoko penza makasi bauti ko jouer kuna. Okutu na salela yango émission. Et ça là qui bien makasi. Mais je suis sûr et je l'espère que ton babando jouer kuna ba solo laki. Bon, ce qui attend en réalité ba solo la kate. En tout cas, biso tozala wana ba ponte ya koya kopelisa moto te. Tozala ba pont ya koya kopelisa moto entre bango mibale te bandeko nanga. Surtout ba makambo ya lokuta ya koya kokosela batu. Neti message wana kandenge na lobby ya page wana bandeko nanga. Osala pasi.
et osala pasi na niveau moko pas possible. Bandeko totika biloko ya bongo. Eza bien te bandeko na ngai, totika penza ba makambo oyo. Totika kotiaka moto surtout entre ba comédienne na biso mibale, totika. Toyebi ke place nyonso batu mibale bazalaka problème ezangaka te. Et surtout na minute oyo, soki totali bien, Mams aza likolo, Belleville kandi pe aza likolo, mutu na mutu aza na bafani na ye. Na minute oyo, bitumba peut-être à bafan tokondi tokoki koloba na biso ke ok, c'est tout à fait normal. Bafan bakoto bakoloba ya biso nde ayebi, bafan akoto yo pe bakoloba ya biso pe nde ayebi. Mais komona lelo na ba page ebele ya ba Facebook, boya penza pona kokosa eza bien ti. Bande kobotika bongo. Na minute oyo Mams aza na ye na États-Unis, ake na ye pona ba séjour na ye, ake pona ba vacances na ye. Ake pe ko se reposer. Talaka musala munene oyo auti ko sala. Eza musala munene. O sala misala munene bandeko. Ake ko se reposer. Tampe ya Belleville kandi pe ekoya. Ekoya penza. Eza teke no Belleville kandi aza na mbongo teke ya kokota États-Unis te. Aza na mbongo. Ata lelo soki alingi ke akende États-Unis akokende. Aza deja na bambongo na ye. Bandeko botika biloko ya bongo. Yo mutu oza na sima ya ba page wana pona okende kokoma biloko ya bongo pona kokosa kaka kotiaka mbutu entre batu. Nzamba azomona yo. Osala mabe makasi. Osala penza mabe makasi bandeko na ngai. Eza bien te. Bandeko totaki kolanda film moko ya Mams, c'est trop tard. Film wana ezalaki film moko kitoko. Eteya ebele ya batu. Eteya penza ebele ya batu. Pona bao balanda kite, en tout cas bandeko na nga na ko récapituler bino kaka mwa muke parti moko kaka ya Mams Sila Bisalu. Azalaki l'aîné de sa famille. Bino moko boyebi déjà na batango akala la plupart ya ba famille babandaki ko privilégier ba aîné. Surtout ceux qui ba moni ke aîné wana azana mwa mayele na école, en tout cas ba ko privilégier ye. Si qu'on a famille à Basila pe babandaki ko privilégier Sila Bisalu. Donc ye penza nde batangi saye baleki na ye bayaki ko kata classe moyen batanga ezalaki te. Kutu leki na bango ya suka azalaki nde Linda Cote. Nde azalaki leki na bango ya suka. Bandeko nanga na kotanga abando tanga nzambe ko sunga ye azwi musala asilisi kelasi na ye azwi musala. Na kozwa musala wana asunga famille na ye te. Sila Bisalu akomi kosunga bato ya libanda po ke babetela ye maboko. Akomi kofuta bato bambongo batia kombo na ye na banzembo. Mais famille na ye ezo pene boye. Imaginez famille ba para na ye bazwaki nyonso batangisa Sila Bisalu. Bandeko na ye bazotanga te ye atanga pour que tango akosilisa azwi musala asunga pe bandeko na ye. Mais ezalaki bongo te. Akomaki kosunga bato ya libanda. Sikoyo botala makambo. Kam batu o babandai ko négliger na famille na ye. Linda Cote oyo mutu ata moko te abandondima que non. Un jour pe Linda Cote oyo nzambe pe akopambola ye banzela pe kofungwama. Nzambe ekopambola ye. Na suka ye mutu akomi kosunga famille na ye. Sikoyo Sila Bisalu ba mbongo nyonso zalaki nango nyonso na mai. Aye kozonga wapi epa ya ba parents nde film oyo euti kutu kosila. Alors yango nazo encourager batu o nyonso tu. Batu o nyonso tu bandeko nanga ba film o bandeko na biso bazo komela biso bazo salela ka biso eza ba film moko ezo ya ko éduquer biso. Ezo ya pe ko la musa biso. C'est vrai, lelo to mona na ba famille ebele. Ba osala ba erreur wana. Omona mosusu balobi ke non totangisa bana mibali. Bana basi tango ba obala etango ba okole ozala na bango kalibala. Mais mwana mobali yende il faut abala. Yende il faut apprendre soin ya mwasi na ye na bana na ye yango il faut totangisa ye akosunga ka pe biso. Bomona batangisi mwana mobali atangi ba classe nyonso kandenge ezalaka na système a bien. Asilisi ya ekobala. Peut-être mwasi moko akabaka na ete. Mwasi moko comportement mabe pas possible.
c'est fini mobala komi ko s'occuper kana mwasi na bana na ye. Alors ezalaka bien chers parents tant boko lisaka bana soki ba moyen ezate bana nyonso batanga te bo privilège kate ke no oyo penza nde il faut ka ye atanga tanga aussi sa kosunga baninga mosusu esimbaka nango kaka te. Si s'agissait que no bana bakenda ta na école moko bafutaka mbongo muke bango nyonso bakenda akuna ekozala bien ke botinda mwana moko na école moko ya cher mais ba mosusu botiki bango ke no tango ya kosilisa ba classe na ya kosunga basunga kate bandeko na ngai ezalaka bongo ezalaka loi de nature. Donc babiloko wana il faut kokata ngo chère famille. De l'autre côté peto mona film asika ya ye moko la patron na Belleville kandi ya ba Belleville film na ye asika eza le temps de la fin. Bandeko kuna nde likambo déjà 7e partie ekotaki lelo to kende déjà 8e partie o ezokota butu ya lelo. En tout cas bandeko nanga na osenga na bino nyonso soki nanu okoti kuna te kendo okota otala pe eza filme moko kitoko ba makambo oyo to ignoraka ba makambo ebele net histoire ya ba tonton Lulu na tonton Gesho bango misala na bango ezaka koliaka bambwa na banyao. Bien que grand frère na ye azoya côté ya bango tonton Turbo ke bat biloko wana booliaka eza place misala mabe se transformaka milimo mabe kotaka kuna facilement eza biloko moko kolia te bango bazata kuna te parce que bazana bango na ignorance. Côté mosusu tantine na biso Aziza azana ndako libala agitation de agitation alingi kaka ba camarade ya bana mike bana wana baza age na mwana na ya liboso kolata alata aka sexy mabe akenda koto yo mabe azonga koto yo mabe mwasi ya libala siko lelo bakomi ko utiliser visage na ye elongi na ye na monde à ténèbres. Imaginez bandeko donc eza film moko kandenge balobi temps de la fin film moko eye penza côté ya biso mingi makasi. Alors bokota na chaîne ya Mams si la bisalu bokota pe na chaîne ya Belleville kandi ya ba Belleville bokende kuna pe bo s'abonner bandeko nanga ekosunga pe bango mingi makasi. Tango pe tolandaka ba film kuna soki omoni mwa publicité en tout cas kolekisango te tika publicité ekota c'est aussi une façon ya ko aider ba comédienne na biso bosunga bango au travers surtout ya ba kotalaka ba publicité wana kotiaka pe ba j'aime kosalaka pe partage na système kaka ya bien makasi bandeko nanga totika kotia moto entre si la bisalo na Belleville kandi eza bien te tozalaka ba fan ya kifan toyebi keno nga nazala moto wa Mams nga nazala moto wa Belleville nga nazala moto wa Lixil Peshanga mais koya pona kokosela bango makambo eza bien te to koya pona kotiaka moto kopelisaka moto bandeko nanga ezosunga te. Chaque jour na lobaka vanité de vanité tout est vanité. C'est bien ozana posa page na yo batu batala ozana posa ozala na ba abonné ebele sur ta page mais yebake na jour asuka ozana compte à rendre devant Dieu compte moko ya munene eza bien te bandeko nanga tango otalaka tango osala biloko na yo yebake jugement ezozelanga donc sala makambo nyonso na bukebi. Des fois je me demande batu o penza bayaka balingaka batia moto entre ba comédien na biso na butu penza balalaka batu o balinga penza kisongi songi oko osali kisongi songi oko séparer batu kotoyo na butu penza bolalaka. Je ne pense je ne sais pas bandeko nanga eza pasi lobi atande kona biso moko madame Kiyonga lobi wana nyonso eza manque ya éducation. C'est vrai parce que ce que oza mutu moko oza bien éduqué je ne pense pas que ba makambo yo ba makambo moko boye makambo moko akibo mwana oye penza na ba réseaux sociaux oya ko étaler yango eza bien te to luka mbongo na système a bien to luka mbongo na banzela ya bien ekosunga mais ko luka mbongo te keno oya ko betisa deux personnes mitu o simbate eza bien ata muke
te bandeko na ngai. Donc eza mwa bongo yango mwa partage kaka ya muke nalingaki na pesa bino. Donc chaîne na biso eza chaîne oyo tolobelaka batu nyonso tout tozala na ba parti pris te parce que je sais que na komona ba commentaire ebele ya bato bakoloba donc yo lobelaka Sile, donc yo lobelaka Belvi, donc yo te bafutaka nga te bango nyonso mibale bafutaka nga te. Alors na yaka wapuna osala musala nanga. Donc kandenge ezalaka mams dunda na yo place oza pema na yo tala kaka eza congé na yo eza mo vacances na yo osala déjà musala minene ya mingi nzoto eza ya kolemba makanisi eza ya kolemba. Donc pour toi aussi c'est le moment où se détendre na système ya kitoko encore ya kitoko penza makasi. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi na biso na suka ya moi partage na biso. Mais avant tokoma penza na suka na olingana pesa moi bambote kandenge zalaka na système moko ya bien makasi. Bambote na ngai ya liboso na pesi bambote na ye moko linda bukulu penza ya balinda. Et pourquoi pas Madame Kiyongo depuis quelque part. Wana na pesi bambote na ngai na ye moko Louisa Niclette na système kaka ya tokos makasi. Na pesi bambote na ngai na ye moko Julia Mananga depuis l'Angola. Wana na pesi bambote nanga na ye moko noko ya bana na benga kaeka bongo noko ya bana na kombo surtout ya David Divi na système kaka ya bien makasi. Sikoyo bambote nanga penza ya suka na pesi yango na ye moko Pasi Kalonji ya ba Pasi depuis Lubumbashi Muswahili moko ya tongo encore tongo makasi. Et pourquoi pas ye moko camarade nanga ya kibomwana Rosie Chikomba depuis Johannesburg wana tolobi Afrique du Sud na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga tokomi na suka vraiment ya makambu nyonso tout. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment pour na sacrifice au bozalaka nango pour na kolanda ka émission na biso. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime trop, je vous admire trop et je prie aussi pour vous. Bye bye la famille et à la prochaine.